Manika yebi mamba phone loba kasiko ya yoka loba yenga za pour minute ana pour masindité tondo sola nan jour ezaki ko sindi le cœur té nako ki jamais na tindela ki voice vient na téléphone nanga na biso nako ki jamais quadra au côté là alia parce que kimisa ya kode na maroki na bossa na ati alors quadra to umeli omoni njoro eloko oluka la vie nanga na ba 4 to kangi maniki basoda bayeba kangi azoloba siko basoda bayeba kangi ngai ba ridiculiser ngai vio bosani passé je na regrette bosani passé na problème na sindité njoro piéger nga mais njoro eloko oluka na bana nga vie quadra olomide njoro eloko oluka na bana na ngai prince alobisa nga susu te place akende yebana te mwana nga place akende yebana te famille na ngai likolo babenga ya tika filmer ngai tika moindre publication na porter plainte bien on na oloba parce que mon major mutabina na loba pour na so la ça fait mon major partout oh ba filmer kuna parce que na linga te confiance à la ridiculiser alobi yo tika ko porter plainte alobi ngai a autoriser ngai na autoriser parce que na so la na quadra yo avie na ngai yango bakangi ngai yango bakangi eloko linga ke sala yango bakangi ngai mais quadra ebi ke no de bakangi ngai boina to samwa et les gens les ana nini et ça en terrain album e beba pour yebi réputation na internet quadra toi na problème nini pourquoi to ko matina niveau vieux yebi ngai banda 17 ans vie naza ndisile na komi mama mukolo vieux komi ko harceler ngai vieux za na voda comme presse au polo zotala lelo ni ba bia salaki sabena ngana lelo ni ba bia salaki ngana ko vana to kilte na kisinjora amina nge boy ngali ko akisinjora bande ko nani so boy ngali ko akisinjora sindi naza problème na hote so moi na saki vidéo pardon parce que ba yana ba boy ngana YouTube baya nanga moi sabina ça sur émission na ko ki jamais kokota mamba libano parce que mbeli obomeli ali eza mbeli obomela ya gode merci beaucoup ay boloba non c'est déjà enregistré c'est bon Yama so quoi tata no nyama mbesi nyama yo so alita congolais yo comment oui Yo bibie ba babina ba tu manda ba tu là lelo yo ka bokira de o bibie ba manda pela manike yo o sabu si manda Ofinga Simbi. Ofinga Simbi. Sili de aba ya coach. C'est moi même que ça parce que on a musa na biso yo ndenge moko to bagema ni kasa ba analyse ba d'un côté azarape moko lokola biso na ndenge kazali chroniqueuse lokola biso ça rappelle musa lokola biso mais sauf que na ndenge makambo ngone zo kendele ngana ko senga na bande kona ko interpréter bande ko to meka pena ko zonga na normalité ya masolo ne to sela kapena musala yango to te maka plus na ba vie professionnelle ya ba ko ta ba vie privée ya ba lelo comme ya ko se mêler na ba vie privée ya ba lelo to moni suite nango ndenge comme elimani ki lelo ne makambo comme lelo donc tout ça en direct na parquet à Kalamu sauf que bazuzi to bande ko bazali habilité à ko faire accès ya ko zo ba élément to pe ko interview bande ko bazali sur place wana ba pesi biso accès wana te
yango tozali kaka na coin bayele kaka lokola na frontière parce que même biso tozali koriske okofilme bapesi yo accès te yo mpe orejoindre manike ofingaki no te me yo kokoti na molongo wana donc tozali mibangela maintenant oyo ezali malamu ezali ke ekozongisa bandeko ebele makambo esami lelo tozosouhaite mabe te parce que vi l'âge ya manike tokosouhaite mpena mabe ekomela te parce que aza na bana lokola biso eza mpe na bandeko ota mosusu batalelaka ye parce que aza mama oyo abokolaka bana ebele mais na ndenge ya réalité oyo ekomeli manike te ya bandeko biso totikali biso eservi biso na leçon embala nsima toyeba ndenge tokomemela mosala yango po ke baétise ezala mpenzama mingi te donc déjà merci à Enoch Binta tozawa toujours soki likambo kolobe ozali tokozonga so mpona mokili lisusu. Merci beaucoup ndeko Kevin. Ouais ndeko Mbote. Bonjour Enoch Binta. Mon frère, par excellence. Voilà, ton mon très tôt matin, tu es venu les bosser à parquet. Alors, c'est le roni à Moutouya au MMU parce que déjà, en arrestation à Maniké, en tant que journaliste, il y a métier. Est-ce que l'information est vraie, est fiable, est-ce que fiable, voilà, déjà, tu as en direct qui a parqué, il y a Kalamou. Tokomaki awa déjà je crois ngana yo tokomaki déjà à 7h du matin tozwaki information epai bandeko bazalaka proche ya bazusi to babongo oyo baconfirmaki biso ke maniki azalaki na état ya arrestation awa depuis 4h du matin na parquet ya Kalamu donc à 4h du matin bazwaki ye na commune ya Bandal et puis là déjà par rapport à l'explication bapesi biso sur place awa non seulement azalaki na état ya arrestation mais bamonaki ye mpe na moko ya barécipient tout oyo babengi moko ya babiloko ota mosusu leta mpe epekisa on n'est pas cité les noms, on a qui n'a pas maboko, mais sauf que aux agis plus, les agis venant du Cambo, aux agis électriques, les agis du Cambo, les agis beaucoup la Cambo de diffamation, à l'écart il y a honorable cité qui est directrice artistique au sein il y a un groupe topé orchestre quartier latin, vous avez orchestre cher, il y a monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, il est au monde qui affronter ça maki entre baron balé, la ninga ba vidéo, et maniqué pas d'image que sogi de là comme du baba Zuzi à Koloba, marabout 5 kg mais sauf que les loyo, les aliments ça moya mawa penza parce que ngana zo mona moya c'est moi minute za bien mawa parce que on a musa na biso yo, ndenge moko to bagé manika ça ba. Ouais, très cher fan. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est Enoch Binta. Tellement qu'on est censé en tout cas de vous informer à temps réel. On n'a pas le choix. Il n'y a pas l'accès pour que tout le monde ait filmer, place Bongo. Et moi, je suis maniqué. Azali, il y a un autre toujours, Babilili na Mosika. Moi, je suis chroniqué, stoppé, il y a Babandi Sango, dans le Lenge d'ailleurs. Je suis maniqué. Azalaki Bongo arrêté lelo na 4h du matin na commune ya Bandal. Alors bakangaki ye na 4h basalaki balanda Sylvestre déjà na Boutou. Il y a les 3 mwana na ye na kombo ya Jonathan akena kotikela lipa na Bandal da savandaka akendaki Brazzaville tenenge elobamaki akendaki Brazzaville tenenge elobamaki. Alors, et le matin, à 4h du matin, il y a une drogue dans ma bouche. Alors, voilà. Nous avons un anti-drogue. Avec un anti-drogue, bateau bagi bukangaye, ici mon conjoint que les alliés mandat à procureur de la République pour l'andavision à parquet. Au conjoint a gagné le téléphone moko. Alors tous allez bongo liboso à parquet général, mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas moyen en tout cas de filmer. Souffrir seulement pour l'image japonais, mais pour le monde on a relaxé du début jusqu'à la fin pas japonais, mais pour le monde on a relaxé du début jusqu'à la fin par rapport à Maramou Oyo. Donc voilà un peu très cher abonnés de Congo Mofili. En tout cas commenter. Et puis ça veut dire sur motivation de bien travailler parce que on est censé en tout cas de vous informer en temps réel. Maniqué, Azali Bongo, la mission na caché na kati ya parquet à Kalamu, faisons la parquet à Kalamu. Voilà. Bon, Jonathan Kadima. Jonathan, mon maniqué, elle a côté voilà Jonathan. Ouais, il faut la faire ma preuve. Il y a une mission dans le temps, on va falloir il faut la faire ma preuve. Il a fini à falloir. Il y a
allez baye mon pana na nzoto moi c'est pas la peine de en face yo yebisa ki sinjora non c'est là sindi ba yao wana presse pas bien yebisa ki sinjora ngam na bomai ala ki sinjora liwa presse pas lobi na nga la raison moi vraiment ko ça peut pas aller kamuté ala pola noir na kashne abina ngambi yebisa ki sinjora ngam na bomai abo matata mwasi na ye ah ouais na sema ki bolingi baza wana parti parce que bolingi bisi baba ka mama bango donc biso to za wana ka poto eba manike sini le kera sala ki nini OK et de deux nani wa tindi manike bisi le wa binisi wana wa komwa cité wana fandi kupa na manike bamona na te d'abord non manike sini le kera abi manike te amona manike tata ki koma manike na video la cité aba yebi comment na ye ayibe donc les biso to za réseaux sociaux OK mais beaucoup dans la boto mais comment on cela OK c'est ni le cœur honorable na mona maniquette na fini atambala moko te mais to beta na solo parce que lelo manike wana déjà kangami atoboni bisanga même maté bosse et c'est les gars